Bienvenue Balandia Océan du Congo, télévision Zalibongo, Wabino Cadet, Moussamba, Sugashu, la patriote. Et c'est Mwizali Mingi Koyeba qui vous allez vraiment ébélé, Liboso Habitando, Ikena Bino, Océan du Congo, chaîne OMS, Sanako, informé Bino, na diversité, programme ébélé, Bozala toujours branché, Bandeko Balandi, Natemeli Bino, Poso et là, Moupambate, tout ce que Banda, on a un colo. Et ça les bons autorités kokutana papa pasteur Didier o wapi mesana ko beta bunzambe na ndenge ya mokete to banda semaine na kolo elongo na papa Didier na sima ya bilile za libongo l'homme puissant Kabuya. On ne change jamais l'équipe qui gagne. On a kina kotonda payer les sous équipe technique Mobimba ya Océan du Congo. Papa Didier Mbote mama Cadette boni. Oui, santé zali malamu yo pe santé malamu kola zo batela biso. Tobandi semaine ya sika biso na yo elongo na bandeko Balandia Océan du Congo tokoki kozongisa matondi pa ya Nzambe ata na quelques secondes. Yondo za Nzambe pesaka. Bible dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont jamais arrivées à leur terme et se renouvellent chaque matin. Tambouissa semaine oyo ya Congo, ya monde, ya Europe, ya mokili mobimba Nzambe. Ya Océan du Congo, ya ba chaîne nyonso, ya ndako na biso, pe ya ba journaliste na kombo na Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa Didier, tout côté saison sèche. Na saison sèche, oyo, ba différents programmes et bimara na église. Na habité bo bangaka mbula eko déranger programme na bino ou bien ezalaka nini parce que na saison sèche, ba programme est botaka kilikili. To bandana na la gloire comme de l'Éternel. Programme ezana nini pour na saison oyo. Nzambe apambola yo. Amen. Metango Nzamba bengi mutu na mutu apesa émission. Mission ya mutu na mutu soki mutu azosalango enge benelo lenge Nzambe abengeli nde wana za mutu abotosi epai na Nzambe. Problème ya kobanga tango ya mvula to tango ya malili ezate. Omoni banda saison ngo ebandi malili eza. Frère esili na lolate. Frère esili mulunge si mulunge to komola na ba salon na sima. Heureusement biso Nzamba sa biso mwa ngolu olali pe libanda ngungi ya sio mwa muke mendoki aleki. Donc eza likambu ya saison te. To sali ba action na tanga mvula Nzamba mimonisi. Église nde e préféra ka batangu oyo mingi po ebike dérangement makasi. Excuse, dérangement makasi ezate. Nde église e préféra ka. Eza ngote to kimaka vous la poto ya précisément biso la gloire de l'Éternel to kangina of ma programme te poko banda jieti na sukeza 6 mois ya évangélisation so Nzamba ko tshapso na mutema nde to uzana mais to zana ba activité ndezalaka normal. Siko ba différentes églises oyo tshaka ba programme okoyoka na église mususu ba proclamer pena 80 jours de prière, 2 semaines ya jeûne, 1 semaine ya boy, nyustuana, ils ont un profit ya offrande ou bien un profit car qui bato. Imaginez qu'on a 80 jours de prière, chaque jour ayaka prière. Supposons que nos églises ils ont na commune ngaba. Montona mondimiwana autaka par exemple limité. Transport chaque jour pendant 80 jours. Le pasteur profite en ça. Ils ont des le lenge moko coupe d'Europe eza ko beta sikote. Un mois à Coupe d'Europe. Excuse maman. Bato bazo kota terrain. Bazo futa mbongo. Nous ce n'est pas de l'argent. Nous c'est Dieu. 80 jours, 60 jours, 70 jours, ce n'est pas de l'argent. Maman. Mbongo soko tche chaque jour 80 jours nyonso mbongo ekota. La passe à mboko. Et puis offrande. Et ça fait des fonctionnements église, ça mutute. Offrande on peut beaucoup énumérer par montant. Offrande ya boy. C'est comme moto dans le chiffre on a pesté exemple que non ba e bazana offrande il y a $10 si le kolobo mat. C'est comme moto azana ina kana 500 francs ou bien azana 300 francs. Au moins qu'on se sentir gêné. Rien de le bina okina ngate parce que azana offrande te kuna ba senga offrande kaka ya minene. Alors que peut mon la peine na classe ya bato ba telemi wana. Pourquoi énumérer montant ya ba offrande? Exactement. Faut y ba Bible. Nzambe pour la construction à temple, si Moïse a senga bana Israël, boba kwa na or ba na or, boba kwa na boba na boy. Si la chose est autre mutema mutupezo te panzam,
nde se réaliser mais so eza mutema ka ya lokoso ya ona loba ata unyoso et simba te supa mama lambi ya moto keiba ozika lolemu te et puis ne sabat l'église bayaka mpona baofrande offrande ya liboso mama c'est le cœur de l'homme so mutema no eza offrande nyonso opesa esimba nango te otanga iso en ligue te yeso akoti na temple bato baopesa basuperflu mais moi si moko azalaki na deux deniers afungoli panier atie Dieu avait agréé deux deniers par rapport à mine non l'offrande ce n'est pas 30 000 $, 40 000 $, l'offrande c'est le cœur donc c'est ça. Lelo oyo bolingo esili na mitema bato tandis que Bible ezolo banzambe ye moko azali bolingo esili tina mitema ya bino ba pasteur bolingo esili tina mitema ya bandimi je m'excuse bolingo oyo esili na mitema bato eza dû à quoi bolingo bote ya kabiso bolingo mais kotala bino moko bolingani te mpona nini di ya pasi leki makasi moto azokoka suko se supporte te moto akoka suko mona oyo aza nango te il faut akosa il faut ayiba yo kasi bolingo ezosila poani mpona remarke ke yo kadete aokosa ngai bolingo 10 minutes malgré mosala nyonso Christ asalaki na croix malgré badi commandement mpe commandement eleki makasi eza bolingo mais ezotosamaka te yesu ayaki koabolir loi te ayaki koaccomplir yango akamati liso antie mibale tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout, et ton prochain comme toi-même. Bolingo esi la tende ni batu baba lokoso. Bolingo aussi la tende ni batu baza pressé. Bolingo aussi la tende ni mutema za likunya. Na moni yo cadet oza mwasi kitoko zo sa émission boy mutu musu aye akota na ya océan pour à combattre kayo. Bolingo aussi la tende ni bondoke lati ba pasteur. Bondo yokosi la tendeni na mitu ya bato bao dirige mboka balingi batu te bolingo ezala te bolingo ekozala te mama or l'amour couvre une multitude de péchés sikoyo pour mettre fin à ça na haine wana oyo eza contraire ya bolingo pour mettre fin na haine wana okoko sunga bandeko balandi ya océan du Congo na toli nini ba linga nzambe alors ango chaque fois kolinga nzambe zawa te kolinga nzambe c'est le cœur balinga nzambe soki ya solo bato baolinga nzambe tokomona loboko na nzambe bolingo eza na kati na nkolo bato mama kadete balinga nzambe tolongwa na hypocrisie tolongwa na mitema mabe tolongwa na koyina omoni mama ose azoke liboso te yo poza mwasi te ponyo yokele mutema likunya te tosonge pa nkolo c'est simple bandeko balandi ya océan du Congo tozokoba toujours na émission na biso ya mokolo mwa lelo pasteur Didier tolobela COVID-19 yango nazokosula te mpona yango te ntango mosusu mpe eza yango eza na pusana pembe COVID-19 enfin maladie yango eravage mpena monde entier et puis si crise na makambo ebele tokoloba bango ki eza spirituel ou bien eza nango kaka fait normal eza naturel bien eza ndenge nini nayebi te ndenge nini yo nano okoki kozwela COVID-19 nabeti masola covid oyo mwa mingi yango naokoswa nayebi te so ye bachaine ebele ye eluki ngelo bano makambo nayebi te COVID-19 na matie balobi na biso boye fleo moko ekoya eningisa mokili mobimba matie bible ondima yango voilà COVID-19 mais covid oyo ya biso ekomi fabrication locale oyo ya biso c'est-à-dire quoi ya monde ou bien ya Congo ok comme fabrication locale pasteur Malembe olobi elobama la matière que fléau moko ekoya pe ko ravager monde entier est-ce que ça covid tende e la kamaki nebite batanga nkombo nango te so covid c'est bon nzamba zo lokumu mais ngana mo lokesa covid te parce que olobi ya biso ya Congo ya fabrication c'est-à-dire ça yango te fabrication locale manipulation comment c'est-à-dire malade eza ko exister muta ko sauter na yeba na mutu mwa moko muke aza mboka bapaya malade eza ko exister mais ici chez nous
c'est pas ce que nous disons. Comment? Comment? Donc comme la troisième vague. Oui. Je m'explique. Première vague, Ezaïni. Confinement, Covid. Moukolo, le gouverneur de la ville. Le premier citoyen de la ville que je salue en passant. Mais c'est Gentini Ngobila. À l'Obaka que tozo confiné ville. So Covid ezalaka na Kinshasa nde Kinshasa mobimbe kufa. Ah bon? Mukolo ambiloko matata lu nandenga mukete. Nga témoin nga na mama bana tokenda osoma bilo na rompo nga bambisa 2000 francs comme 7000 francs. Ça combien foufou na pondu to comme oya na matembeli. Batu entasma mama obi mo entassé. Ne biso Kinshasa za na embrouillement aburel boulouye qui a kosakana te. Mais Kinshasa, ce pourcentage de Covid est combien? Si tu as non, na Congo est fabriqué spirituellement, ou bien ça fabriqué quand on a konzamboka, likansamanga babot, sanwaka bongo, ou bien na comprendre pasteur. Aux autres ko convaincre que non, pe ba ndeko balande océan du Congo Covid na RDC. Exacté, ça va fabriquer fabrication ya ba konzamboka ou bien ndeni. So na lobi Covid exacté c'est que na muibi. Covid ezali. Mais en mboka na biso eza fabrication locale. On a s'expliquer. Manipulation. C'est-à-dire na Congo c'est quoi? To cause na ba cas espèce rare. Obi mutali boso ba kanga ya Covid. C'est un ami de mon ami à Outa France à Faustin. Ministère ya santé ba en charge. Ba kosle makam. Tam sia on a okosla. Ba cha mutu andengwa. Tika n'explique yo. Mon ambition mukolo premier citoyen de la ville à Lobaka. Ezalaka propagation à Covid dans muket la 4 lamboka la biso. Mais pourcentage ezalaka. Président de la République qui côté la bateau bazana Covid na centenaire. Après ça passe à mutala simbi. Azangi masque. Oka présent à Covid. Mais ça transmissible dans des. Deuxième vague. Batie biso tata port à masque to tambo nango banini. Bis. Tokota kande. Okota Transco. Oui. Ya hotelema ko fina. Au moins embouteillage à Transco. 1 mètre za kate hein Transco. Ezate maman. Okenda Gambela. Okota wenza Gambela. Otama na ba potopoto wana 1 mètre za laka. Mikolo nyoso bar yo mwana na bar batie mutalati masque na bar. Ba mo ba seli na bar 1 mètre za laka ezate. Mais Covid ezali. Combien de personnes? Kabuya mema biso na kapela na ba 16h 17h. Oyo ka elenge Kinshasa ndezaka. Okomona 1 mètre. Tobi Covid ezali. Mais tozo ebisa bino na lokuta bino nzamba zali. Troisième vague, ndena le benaza témoin oculaire. Témoin, il y a lokuta. Bon picton sur la minene. Je m'excuse encore. Et comme il y a un système en bongo. Soko keyo zobela. Osali moi pema bandaka la pema ça va pas tozo hydrocortisone. Pema silate. Moi pema muke ba kena en hôpital à munene. Ba beto tongo kufi. Ba kangi yo na chassé. Après a bengi famille na yo tokolo on a biso chassé, pesa biso 125 000 francs. Voilà Covid. Eza na famille moko na maluku kota nsele kuna. Bango Covid bango silate. Ba futa bango $180 par mois. Mais pourquoi tozo fabriquer malade tozo lokamboka? Ozo m'appeler si mboka eza maudit. So malade ezali, malade ezala. Baluka moye ba traiter. Mais comment ko boma batu pe ko kosela batu nga na za likambo na je sais ce qui est vrai. Ndeko na nga kufi. Na hôpital mo na kangi na nga munoko. Ya munene. Ba za Covid. Mais abengi biso pesa bango 125 000 francs. Pour ba longo la chasser wana. Pour muso kufi na Covid, ba cha na kati ya chasser. Et l'état ke kundaye na ba je na ba. Mais awa muta kufi. Ba sengi biso mbongo. Pour ba longo na chasser. C'est à kufi na Covid. C'est que ba ça léger. L'hôpital bunene mama.
mais pona nazoba makambo talanga bia longo linete pona ni lokuta boy yango na utuko ba ke bolingo esili na mitema bato pona nini bozo sala bato bozo détruire peuple boy vraiment siko soki mutu wana kufa na covid a solo bino bozui 100,000 po longo na chasser bo contaminer bato te oui siko musana bilo zanini wapi le peuple d'abord maintenant c'est le ventre d'abord ndeko nanga kufi ba bia kufi na covid ba tie na chasser mais après ba bengi biso boya ba futa ka autant pour ba longo na chasser tous les CPO sont na makamanda les savent et les autorités savent ça est-ce que ba bien ya solo ba ba te comment médecin directeur ça les autorités de oui Congo après bobi 3e bon 4e vague ezani donc 3e vague et na makama kolongola bibembe ya covid na chassé pe ko futela ya chassé wana mbongo ce que tant bazo longola ngo papa Didier tant ba longola bembe chassé wana bato bazo bembe sans chassé mais ba ozala contaminé bato to reposa na pembeni ne wana mais yebisa bangoti toto mema mokili ngo wapi c'est pour ça l'un de messieurs yebisa kinga covid et outil na monde ya molili et pour babimisi vaccin nango eza lokola marque de la bête oya kozwa vaccin nango te akosomba eloko te akosala boye te eza kaka ndenge elobama kike non le n'attend de la fin koselema boye est-ce que eza yango ou bien yango te papa mama nga problème na nga ezala euti epa satana nzambe aza makasi koleka satana moi mon problème ane que soki réellement covid eza bato bakufa na covid bakufa na covid mais non et comme makambo mbongo c'est ça mon problème et ça c'est le diable muta kufi na covid bapesi bino 100,000 francs bapesi bino so $200 nde bosenga so comme bolongo na chasse ça kufi na covid mais na fiche ne bokomeni covid bozongisi na morgue normal bake bambome to basani so bambome batu pe mboka kwa mbome zate corps ebimi bake bakundi awo bozomona comment mokili ezoke comment mboka ezoke bomemeli biso franc-maçonnerie na kati na mboka bomoi nde makambo ezoke kaka na sens contraire parce que est-ce que globani na tina vaccin ya covid parce que vaccin yaki malade ezali bien sûr ezali parce que ya bato mosusu mpenga mpe nayebi mutu mosusu oyo nayebi mpena proche aza te na covid aza kutu interne kuna na hôpital ya monene quelque part mais vaccin ye peuple congolais aboyi kozwa vaccin soit disant eza euti monde boye kombo wana ya azinati soki artesinati wana ya vaccin eza comme moko significatif eza boye okoloba nini mpona vaccin nango bongo Fayulu azwi vaccin aza nani Fayulu Madidi oyo boloba azwa na élection azwi vaccin te pa élection na miso bato te seke ye mpe aza ensemble na bato bakoboma mboka eyawo na ngai yango wana siko tozozela babie vaccin eza na baeffet secondaire effet nango gouvernement kam tozozwa yango en charge na bapays misusu biso awa bao bazwi baza ndambo maladi yango wana ebandi lisusu okosenga bakonza mboka bazoke so vaccin baoblige bato bazwa yango ou bien ndenge parce que ezalaki obligatoire te ou bien ndenge nini epe lisusu message mpona message mpona bahôpitaux ya minene oyo bazosala makambo wana ya kotekaka bibembe ebembe no moko bakomi kotekelo yango na mbongo moko boye mpo balongola chasse na bango ya covid-19 naza ta likambo mpona bahôpitaux wana te nazoyoba kaka ekanda nzambe ekitela bango mpe bakufa bazika so nzambe aza ya solo bavi na bango ebeba loko babebisa vi ya bato bato tu baodétruire Congo bakufa oui oyo na oloba na bango mpena na pasi na motema bato tu baodétruire Congo konda nzambe ezali kwa bango pasi balingi Congo te et cela prouve que nous n'avons pas un gouvernement responsable dans ce pays il n'y a pas de gens qui aiment ce pays naza témoin qu'il est makamna bon les a pasi na motema mama na pasteur na okufa
Mais comment on détruit la vie humaine? Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, Balandia, Océan du Congo TV, to comme bon on a souka ya émission de biso mokolo malelo, to zala ki pena mulai te pambate, te la kaka basantango, ezo ningana to ebiti ceux qui pe pasteur na Covid bien ngande na Covid, ki biso ne so muke kokosola nzamba lola ayo kabiso mawa abati le biso kaka. Ngana otika lozwango ata mukolo moko te. Amen. Nakotikalaka kozwango atamu enmata ekita ekende ezonga. Naza sous la protection du Seigneur. Et na yebi nde nazo tambola. Mais naza tellement déçu. Kanda nzambe za likola batu nyonso ba détruire mboka. Na yebi so mama. Ba olandana. Lokwa to boma ngungi. Parce que bango nde mutu bazo bebisa Congo. Et ce qui président il andara ba émission président ministre de santé Longwa batu nyos ba médecin directeur hôpital so minene ba Longwa bo changer batu pour bazo détruire mboka batu ba lingi gouvernement o tala mama obi comment to ko ba ke présence à mabe ngabe anke li passe la ngai ta musu mwa ba bata sala mabe te entourage azo pesa ba initiative batu ba sala ngote. Hein? Tam ça m'a bête. Oui, mais comme ça, tu sais, Michel, oui, oui, camarade, non, là-bas. C'est ça, batu bazo ko baby sa politique so que ya mwa batu nyonso ngaso na musa nzambe solo. Na biba kufa moto la nzambe utalikole kita. Eziki sabango. Toi na gouvernement responsabilité. Bazo boma batu. Batu bazo kufa. Mama kadeti tambula na ba wenze ko mama. Tambwa na ba wenze. Na poto ba fungoli ba makama onyo suti. Mozo mande ba otambula. Bazo respecter. Mais on va respecter ça te poigne. Pour mu konze mo respecter. Soda zo ya po kanga mutu o lati masque te o pese mi fa kei. Oh mboka. Ça c'est malheur. C'est un pays malheureux. Parce que tant ozo prononcer ba mama loba ya boye pona mboka au moins te kozo continuer ce ko dire yango bongo bato ba modis ba modisa ki yango ava ba saki yango ni mais yo koko luka quand même que obimisa on a kata malé na ko bimisa ngo yo kanga na zangi masque et puis 1000 francs yo bozala yo moko za masque te mozu 1000 francs palanga obi kende rapide toi tu trouves ça normal toi où est la bis côte à côte mboko na tongo muta moto ache kianza rond-point 2000 francs muta okangi azate na midi 1000 francs na pokwa 2500 muta okangi azate mboko bakufa batutu ba osaka na mboka o nzambe aboma bango toko vie boete dressons nos fronts qui sont longtemps courbés wapi yango toko zoela mukoni parce qu'il y a pas de gens mama balingi mboka o il y a pas de gens. Comment bolobi muta kufi na Covid? Maladie o mabezo ga fâché mukili. Mais bo sengi famille na yembongo po bolongole na chasser. Et puis ma kadete zo blanga na bana batwani. Ngala ke ba mabete ba déjà ko lakela mabe. Baza déjà ko lakela mabe bisika basali. Alors faut basani ba kufa. Et puis ba kufa ba olandisa mako kufa. Parce que ba détruit Congo. Kena wenza matete tandi batu bazo tambola. Quel est le maman? La barre de bus. La kolobate maman. Mboke tonda salite kini bo peto te kini bo soto. Korone zo anani. Babi nyamana akoka malite. Abata mana malite. Mais ma pio partout. Mai. Wapi protection ya peuple. Mais le climat na bisope. Est-ce que Corona a supporté chaleur au passage? Balobi Corona kokaka malilité maman. Mais mai a pied zote ka partout. Batu ba melango po bomba li. Ba bomba Corona. Wapi gouvernement? Maman to makambeza solote. Ah, yango nzamba sali biso ngolu. Fréon esi la ngo likolo, to vivre la moi. C'est ça. En tout cas, gouvernement ba warriors botala likambo ya ba médecin directeur au bazan na ba hôpital pambate
likambo ya covid pe ya kin bopeto ezopto makasi ezosala pena malamu te soki bokotala yango ekozala vraiment malamu parce que tokomi na suka ya émission na biso message na bandeko balandi ya Océan du Congo message no ya suka bandeko ya obalandaka biso na chaîne na biso Océan du Congo so na beti mutu libaku bolimbisi muke me passe na mutema naza congolais natika kozala ni français ni hollandais ni rwandais ni burundais naza congolais mais ndenga naza congolais pasi ya mboka eleki makasi na osala nini mpona mboka na ngai na makambo ezosalama naza témoin ya mutu azangi kashne soda azwi 1000 francs naza témoin ya mutu akufi na hôpital na covid na misu na ngai balobi covid me babengi famille basengi mbongo naza témoin ya babetizo nabeta maboko to nasala nini nzamba malashi yokela ngai créer différence na mboka nzamba malashi créer différence tokomi na tango ya Eli na temi lokola Eli ya Congo soko oza nzambe créer différence Seigneur bato tu ba détruire Congo ba unyokola mboka Congo balandisa manzambe tokunda bango bata malamu bazala et puis pour na vaccin to boto zo vaccin na Congo mais fayu la zui ce que to question na sima fayu bino moko bato bo soutenir bango bolo balikambo po bino bato bo mona pasi diaspora po tindelanga katelanga kabelanga sombelanga ezande bino mais siko to suka zama pambola chaîne oyo apambola mukolo nango mama boke liboso apambola na sima bilili petit frère propre kabuya l'homme sage wana petit na ngai à l'homme puissant pour bakisa kabuya l'homme puissant et sage zamba pambola na sima bilili nzamba pambola pe mama cadette na ngako vraiment mingi zamba pambola soki na koko pambola batu misusu oui bien sûr na pamboli ma fille chérie wana chérie ya motema ya papa wana so na vandi bona bengi ka ndenge nini ye moi ebi de place na so ba mutema bandi olenga Fariana ma fille ah ozarande awat mwana ngali boso Fariana nzamba pambola nzambo to sambela kana apambola chérie nanga Enis alela au fort nzamba pambola yo mama Nzumba mama Singa Ntimba na Nzuzi famille na ngai leader na ngai Fosca Dikese mon ami de tout le temps bana sona bata toza matanga frère na biso nzokala ya kufi to kunda jeudi oyo nzamba za na biso bana madimba kola pambola bino na bisika na leka na tanga na bana kola nzambe apambola bino nazo fêter 25 ans mariage maman chaîne na biso eza invité dans 2 mois c'est pour bientôt Océan du Congo 25 ans de mariage 26 ans ya bolingo na mwasi na ngai ça s'est fait un quart de siècle so non le bango parce que ça s'est fait alors ti d'entangweno mon ami elgeman luye Louise Ndona bébé Biela Janongoma Pépin le sac mpaka posa nga mwa ba bien bibika ndezat bile ba to bolandi ngai na Océan du Congo na bike bo sepela na nga mingi poti na nga mwa loko pona fêter Mimi Miki Claude laissez sanga mon ami c'est dans 09 98 74 29 07 09 98 74 29 07 Océan du Congo tolobi yango wana fête eleka nzambe apambola biso boza tellement belé papa ema mutu mingi émission na télé za mwata babokilo na ngai papa Jean-Marie Maman Hélène Chomba. Mais Covid-19 na Congo eza tricage. Voilà bandeko balandia Océan du Congo TV tokomi bongo na sukaya émission tolobi la vérité ya mboka Congo toloba kaka vérité na makambo matali Covid pamba te ba bloko o eza boy tokoki jamais ko garder yango il faut toloba kaka vérité parce qu'avec la patriote toza on a kaka pona ko bimisa bosolo
en tout cas bozala toujours branché ceux qui eza mbala no ya liboso kobosana kosabone te kolike pe kopartage te partager ba vidéo na biso pour sauver âme moko boye oyo ezalaki désespéré pour sauver mutu moko boye oyo asilaki kozanga consolation nzambe ya lola nzambe ya pasteur Didier atala ye pe ayokila ye à partir ya kopartage vidéo na biso nde ekosauve ye pe lisusu. Quant à moi, je vous dis un grand merci. Botkala toujours branché. Pe excellente début à week-end. Na bilonyo surtout. Bozili baku ya kolandanga mukolo molelo. Boza telme belé moyena tanga tanga ba kombo ezate. Botkala kaka malamu. Tokute na bino mbala sima. Bye.